maté. Et bon, ce moto obima tata la porte en panga hôtel maté. Na lembi ndaku na ndaku no sapelo moroté. Na éviter sona kende ko mi bois quand les balles ton deni. Ça ali ba coûter pardon. Ba soldat niveau type kotia. Et lundi ba to moto mbangu po ani ba so sana. Menga na to ibisoka siko afanda na yo. Siko confinement ndenge za bo. Mata na porte le pangu. Eza intérêt. Do so termine la porte ndo si soyi na yo na 1 mètre baloba kiala. Tout au pumbo na lupanga ba voisin de voisins du coronavirus. Oh là pas. Etika moketo liana ba kiti. Salam alaikum. Ah, c'est là. Tu sais, à moi, le corona, ça m'avait attrapé ici en RDC là. Je ne suis pas rentré chez moi avant. Ah, et heureusement pour moi là, je suis en prière. Hein. Tu as un problème? Libanda kuna nde basoda ba landinga. Ah, ça fait on s'appelle là. là. Na bimika ne longi. Na obita na bimise longi. Image elinga sko ya spectacle ya bulanga ndo banda collection na TV. Na bua kaka ke longi boy. Pas abula lusi makoti. Da ba policier ba don bazo landa ba la moto. Pourquoi? Tu es sorti pourquoi? Papa no bimate ndeni. Yeb sanga sko no bimate pona ndako no sandeni. Po yo zo yeba te yo so mbai o yangai. Na moment confinement oy, et intérêt plus ya basi. Ya basi ba bumsa tendresse banda mikolo ebele. Mi bani na bango ba mesala kada banganda, bakenda kana ake musala si la lem sous 16h, mais ya zongi gas 23h, soit disant moi ça ke makelele. Mais moment na ko se retrouver yango papa. O simba kangate. Mais je suis en prière. Ata mutu libele, o simba kangate. Qui dit mutu libele là pendant que je suis en prière? Papa, prière. Nzambe ye moko ayebite ke alaba elubu atsabe epise koka ndenge asalela ngo eza intérêt ya mwasi na mobali. Mwasi oyo aza na ndako ya libala aza na honneur ya kovivre bonheur ya bolingo na bango na mbai na ye. Mais oyo yanga ta prière. Prière yango bandaka losalaki te kana moment ya confinement. Même c'est la prière. Confinement ça va tika maman. Ça reste combien de temps pour confinement là? Tu debout là d'abord. Ça reste combien de temps pour confinement? Seigneur. Et puis on avait dit 1 mètre là. Donc 1 mètre na moment confinement. Ouais, attends là. Donc 1 mètre nga mwasi na yo tout ça na 1 mètre. Et bon na mètre pour nous à 1 mètre te. Mais moi je te touche pas, c'est moi je suis en prière. Seigneur Jésus. Il me reste 90 jours de prière là. Hein? Ouais, voilà. 90 jours. Il me reste. Il y a prière. Voilà. Tala Mamadou. Au Simbangai. Non. Bon, il va chaque bousson ma boyko. Je suis en prière. Je ne pas. Confinement, on doit se dans quelques jours. Alors, il y a des gens qui sont dans des gens qui sont disant. Et c'est pas si nous sommes dans malheur, on va l'avoir à la dame. Mais toi, tu as soif de dragon ou comment là? Tu peux pas patienter 90 jours? Mon fils, du coup, tu as mon collègue, mais ça toujours là-bas. Bien sûr, pas à moi aussi. Hein? On a le côté, Angani. On dit, on a ma camounine. Tala Mamadou. Tu vas patienter. Non, il me reste. Je te dis, voilà. non, non, toujours etikali aussi mangati. Non, je te touche Mais pas. pour ça, on a un yo satisfaire. Mais en confinement, on peut passer ça en prière. C'est que confiné, mais qui pour l'angati. On peut pas passer. Tu as vu On est zaté. Tu as vu militaire, tu veux sortir On encore. est zaté. Ah, ça fout là, il a. Je t'ai dit, je suis en prière, tu me dis confinement. Ah, voilà. Ah. Musulman, on a on nan. Mamadou Djabi, on to qui Mohamed Muhammad. Non, si ils sont tous sur cela. La lambe de l'opéna ma koso. La koso ngombe. Olian. Eh, il n'y a pas tonton. Obimi? Ouais, mais comment on a pas tonton? Oh. Eh. Kasi mibali mikolo to benga bango baya pa tonton te. Osamba benzo bozala mokili te. Oui, bon. C'est rosa na ngobongo mais sauf que confinement ka bute sali ko eba suba ka bele kana gisasa te. Même ata basi ndo mondi bisuba mama mikolo moi si mo bomuna azaka mwa lekeleke azaka mwa bien luka ba Cynthia ki sompa wana. Mibalo bazaka mwa poids kilo lokwa ba les boss Mitterrand, champagne, mwenzi na dabuni ya kuna. Tozo benga bango baya pa tonton. Siko ba jeune fille bazaka moi lekeleke, alinga pe alata moi bien, azana moi boko ba belle biche mobunga, azaka na Belgique moi si apembe. Tozo benga bango baya ma tantine. baya ma tantine. C'est nga comme nango direct. Te na yebi te na zo prendre ka kilelo te. Siko ba mama
o bazalo kwa mère Alek ma dorka ça na Paris Château Rouge union surtout yebi mama boboto wa ki parape di bota na ye azala na souci pe ya bande ko musu bazala na poto bande ko note masala ke bazwa mikanda tozo benga bango baya mama toza na baya pa tonton ya ma tontine et puis ya mama bongo yo siko ya ma tontine na lobi Bon, geste, nous sommes en train de la tu sais, le vélo, bon, et maître, ça, quand le coin a payé abonnement de Basalika, il y a courant, il y a régie des eaux, il y a des foutatés, il y a une personne qui a dit, vous allez avoir un sauce. Oh, c'est quoi branché? Ce soit ça la rabouille. Ane na mbongo te meso amoni moi ça zo grimace surtout ya mobile oza na le coq wana mutu oza na ninyo grec soki grec na ewan mona to landa moi ça landi ya grimace moi ça fukami apa tuni tata mna na festo na komi azaka na ngote na komi ba ibate na ndama bete dumana na kata ndako azane pe congolais tas étranger singana sa no biso ba congolais ndi mona kitata la ya kina nzela sima te awa te isopa te kufila kaka te alors ma copine ça déjà na fongola déjà fait na tia téléphone à vibraire kaka na ona ngam na fongola porte qui vibre na zo yebisa oki mutu na tsela talinde na bimiteka yaka na mbo teka ngo kisengo sobe ko na wakading na bato bateka na balabala do bano likamisa teka ndena zabo ikoli ya nzango yebisa na melakiswa ne zulungwa na ngoti na meki ndenge nyonso zulungwa te siko na zo yeba te moment déjà confinement ngo déjà na okizo sila lobby siko yebisa na bazemi onga na zana ngo awa mobali na ngande ngazana ngane to bimaka te ata babengi bato bapina bango bafilo lumbingu eglejon bango to bamona ke ngande na zamu na zaka ndumba puye moko okama lo babina kete no mais yo bima na mwasi te mais ndeni mwasa komi na zemi teka ndato keto so yo beki mobali na zami ukanga sentiment te poani ya condamné nga na boete omoni moment confiné mais ça moment ya stress na bato ba mesana ko bima tonga ke luka mbongo moment stress pona bango yangwana mais ça c'est comme moment mo ya bien ya bato bazaka lem suna mbal ba se retrouver katé mais pendant moment confiné mais ça na besoin lem mobala simba ye mobala caresser ye a se pelise ndenge zaka kibo mwasi ya o simba nga to moni nga na lesbienne so to sani ozoluba mingi ozolu bebele to sani yoka na sikomoni garçon na ndenga zawana isopa na santa ki aza pena mobali aza pena mobali surtout ko do vivre na biso na ninga kuzu mais émité parce que problème des ali il faut se protéger ninga ukindara boye etoboka ki ya teka na eli koza mwana mokime na makambo ya mikolo oleki na ba mama mikolo la kisanga siko na minute so soni no sala po mutamono ka mwana mokibo mele longola bazime belo za na expérience na sande so to so la te eza na mabe limbisa na kansa eza na okalika mokolo bango normal na minute yo tuteka na solution moko tene mabele comme vivre manga il faut pas le kirtage solution ka yosko to sani basanga critage eboka sini critage ngo sandeni papa nzo makoma ko tuma babende mama bende eboka sini tigre olungola bazime bele dozo pesa nga conseil mozo bangisa nga ke ndenge eza wana ke mabende critage to saskoni tega zela no no ki makola moto ya ko ziba kepa qui m'a collé Ah ça, tu viens là. Bébé, on a moqué. Madame, tu viens. Ah, mon ami là. Elle vient, tu viens, madame. Tu viens, attends. Dehors, c'est dangereux. Audrey! Abinité. Audrey! Oui. Ah, voisin, tu viens là, je te cherche là. Audrey! Ah, mon Dieu, t'es depuis ton qui? Oh là là. Tu vas bien? Bon, bah, il n'a Alors. Ah, tu viens là. André, oui. Na moni camarade Lex Lumina ya ko luko ngako na lobo bimi waza la Canada. Ça papa na yeba ifo. Lex Lumina là, c'est toi maintenant qui donne. Madame, tu es là. Tu sais que je suis en prière. Ma femme aussi connaît.
Donc tu sais nous aumeli na prière wapi voilà soki nzambe te na yebi te mbai nanga sambela mi Et surtout mon corona oyo. yango nzambe asala moni kutu corona kama ngoko na confirmer aussi ah tu as ça là madame tu sais nous musulmans là mauvais sort c'est facile comme tu as 2 oreilles comme ça tu peux en avoir 6 l'autre est là l'autre est là l'autre est là un problème et toi madame là toi tu es médecin voilà pendant que moi je suis en prière en confinement toi tu t'es confiné. S'il te plaît, je n'ai pas compris, chérie. Par là, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, je voulais dire ceci. Tu es venu, moi je parle là-bas. Je voulais dire ceci. Les Blancs ont réfléchi. Ils ont créé le coronavirus pour dépeupler le monde. Vous avez même dribblé les Blancs. Vous vous êtes confinés pour ajouter des enfants. Tu vois, si tu essayes d'avorter ces bébés-là, tu vas mourir. Et toi, tu viens prendre ces bagages chez moi, hein? Tu le ramènes chez toi. Hein? Tu ne peux pas engrosser l'enfant d'autrui, tu vas engrosser la femme d'autrui. Mamadou, tu nuis une fois, babongwani soso. Awangani kalambala moko mutu abongwani soso abakopona te. Tu vas engrosser ou pas? Papa, ça c'est miaillé. Voilà. Non, comment ça sauter Linda? Voilà. Papa, non, comment ça sauter? Yo, vraiment, tu m'as fait ça. Yo, vraiment, ma télémine à ma maman. Ah! C'est pas congolais là, vous chantez Longo na sima maman, Longo na sima maman. Bébé, yaya na sima. Ah, je t'ai limbisa là. Mais on t'a engrossé quand même, on doit partir te déposer. J'ai pas limbisa. Et pas nan. Qui l'a engrossé? Nga la na mutuka. Qui l'a engrossé? Na mutuka. Kena